Alors, quand la nzinga ndenge makambo ezali kotambola particulièrement la communauté de biso, na la communauté de biso, tous allons dans mon retard, je sais pas si on a par rapport à Yakoyekola. Koyekola na biso ezali na mo ba mbelinga ezali na mo ni kakatani. Yango wana ngai na nzela ya media namonaki ete kozala litomba so ifuna lobabo kokabola makambo oyo nazali koyekola na bilenge. Yango wana même omonaki par exemple ya groupe biso eza dans la même ligne. Il y a Bobongo avec @Goter, tout ça Banzembo, pour les alliés un message positif, pour aider tout à Bongo. Bongo et Kanisa, Benzo to Esa, comme bien malam. Tous allez dans Mokili Oyo Malam Namabe Ezali, mais kasi dans Bongo, Ndeto Kogi Koyeba. Na expérience oyo lekaki parce que balobarato yekolaka mingi na nsima ya kosala kokoso, na nsima ya kosala mbeba. Ntango osali kokoso, ntango osali mbeba, kanga yango lokola expérience na yo okokutana na même situation okosala ndenge nini. Bomoi tozali kovanda ezali na makambo ebele bwania tokobotamaka nango kasi mayele tokozwaka yango na mokili. Mayele oyo tokozwaka na mokili ntango ekotutana na bwania nde yango ekomema biso na lolenge ya nzela moko boye. Na koloba ete bwania na kokanisa ndeko yende balanga bongo esika bongo pe ekobanda koleka. Alors na kosenga na bino baye bozali kolanda bopesa biso makasi na bacommentaire na bino, bopesa biso basuggestion et puis bobosana te Bwania TV, bosabone na Bwania TV pour botalaka Bobongo. Bobongo TV na YouTube ezali espace esika ba video oyo nyonso bomoni awa ekobanda koleka, ekobanda kozala mpona bilenge oyo bakoya. Yo mpe moninga ozali na makanisi dans n'importe quel secteur, que ce soit la menuiserie, que ce soit la plomberie, la maçonnerie, l'architecture, le droit, la pédagogie, la communication, tout ça, le la